siko bopekisa ki ende a filmer ya no filmer madame Belleville ayaki na tetites ndenge ayaki pe na projet ayaki na projet moko boye parce que ngane na zaboye ngana za matalanga te en fait ngana milinga kanga moko makasi ngaso na moni sila na osala l'agitation te ngana moni sila ngana mona sila na sala l'agitation sila boy na mona na sala l'agitation sila vandi asa nani o filmer te no filmer te parce que ngana to ndenge moko ngana to ndenge moko ngana te place mo boye donc bango bazamiti ya makasi ndenge no filmer madame Belleville ba yebi ke Belleville za superstar ah bon oui ba mitema makasi pe baza ba courageux na donc itetu abanda ko chawana hier abanda ko filmer madame Belleville tinenga ba ya presse oyebi seke ko filmer te ya o filmer ka madame Belleville so tali vidéo no mona te ke madame Belleville a zoomé mais papa je lobi bino bo komisi matanga ya famille bota papa ta sœur est là non ta sœur lelo boko mobenga la bato na matanga balobi si la kufela papa na ye makambo etikala kozala d'abord biso to komisa matanga ya famille bota te papa Richard aza comédien pour tout le monde a joué partout aza membre ya Belarte ana Belleville TV te aza acteur comme tout le monde ana droit ko jouer partout et sika nyoso ya lingi et loko tozo insister papa Richard a muta désordre te to pekisi muto ya matanga te mais muto ya finga ka Belleville a filmé Belleville. Les problèmes c'est ça. Mais oui. Et comme il est bon quoi. Problème est zandé. Donc film à Belleville. Ko filmer. Ata makambo eza nango ya makambo ya Belleville. Ko filmer yende kaka. Ko filmer te filmer batuna yo. Ah eza devoir ya. A filmer batuna yo. Makambo ko komisa mo mona te comme on dit to koma mutema mabe. To koma mutema mabe te. Biso sko photo koma bon poto yebisa bango ke bango kuna ba biloko te bana matière te bana star te. Sikoyo ba injire bandi ya kofinga madame Belleville na niveau oyo au moment où madame Belleville a laxi geste moko boye lelo alaxi ki mutema malamu na yemeto moni ye moko pe MK Mireille na otanga komone banda lobi banda ki ba live et lelo kofinga na kofinga azo finga madame Belleville yeno ndenga zana no matisa mobile ne miniature yo Mireille na ko matisa mobile ne miniature yo soki MK oza taille lo kwa de wa taille lo kwa sila taille lo kwa miss lolo tala ba o mama na bino na mamu teke makolo misisa oyo comparer na Belleville ayo lo ba peke na moni Belleville ngo avandi kuna kwa mama koko mo boy na ko balata ki Belleville aze éprouvé alobi bongo oui MK lobi bongo ye MK lobi bongo avant l'émission oya salina mwana na ya deux fois wana nani comment on est nani comment on est ça oh donc longwa nde to bengana ki ebongo sasa boye ki kokota na lupango déjà zo banga yebi ke yebe to ko bengana ye sasa tikala ye libanda tant to bengana ye bakeko kuta bakeko sala émission à la con mais c'est comme si comme ko rejoindre na makanisi c'est comme si le mot ba préparer qui en et ça préparer parce que yele la ki asoki ozaki pe wana olingo pekisa ye malonga te maman na bango le chèque. Ah bon? To kifa bango te tendresse a bengana blandine mafuta awa na matanga ya papa biso d'être force paix à son âme tendresse a joie courage à lobi intel ba ya matanga na te mais jour veiller ma to la kima ye kolo matanga akima kabiso sika boy akima biso mona biso libanda papa yo mais wana président na yet papa bano bakanela nga babeta nga babomanga to kota na salle wana to 19h akena expliquer papa di totelemi na balabala o menacer je t'aime olobako je t'aime ayesi na kobeta yo ngai Bianca Dipine Samigra bacaméraman bezodi bozaki wana tozaki na touti kauka touti tourner siko to wana siko tendance azo menacer je t'aime o menacer ma je t'aime biso na ngambu wana baona ngambo koto ayoki ka voix ya Dipine na ngambu na je t'aime tant to katisi boy tendance à la Perez akauka au moins le président de la République. Non, mon nom va tchana ba TV là ça va pamba. Non, ils sont débit à 0. To kani cette adresse mon nom qu'on a jour matin à 0 à côté na salité. Bon deuxième. Tito Bima. À côté 3-0 kutu. To côté
3-0 première mutu to bengana mwana na soki mwasi ya nani comme na soki ya bishop to bengana ina kauka mbwa to bengana ina kauka lokwa mbwa deuxième to yoko kangisa tendresse munoko na matanga Delta Force na maya kalamu to kota na salle depuis 19 donc 3-0 famille bote mené 3-0 oui to kota depuis 19 to 21 tendresse tika la libanda kota na salité to yoko bengana insensé o individu o mwasi ya solo o mwasi solo a mapeka mwasi azanga forme matama lokwa batie formol MK o to bengani elobi o senga biso ba pardon yinga zana koko bota ngati mama mukolo menga ina katisi video MK ko bota oui aza lelo te baza ba génération basila akoko siko ye mama mukolo bongo mukala ya muninga no mwasi bwana ye génération moko ozwana nuso ya kovandisa sila koma ba film bien oya koloba pe soka ezaki mams yo moni Belleville ndenga za omona ki Belleville beauté naturelle ndenga za sila oya matanga sa poutre na nelongi olati ba rouge lokolo ucho kosoma ngona louvois oyela batu oza taille lokola miss lolo taille lokwa sila bo sakana batu mutu lokwa MK ngozo bakanga komba Belleville. Mais vous pessiez makambu. To pessier makambu te. Azande insensé. Parce que acte o biso to posa ki soki ezaki nga. Na sagesse nanga. Na mayele nanga. Na éducation nanga. Place o nga na kei ba humilienga. Na lobate lote na okanga monoko. On va me saper vidéo te. On va me saper vidéo te. Tellement zazoba. Bazana matière te insensé moko boye. Moi ça solo ma peka. Mais tomoni Zuma lobi. Ya Richard Mukoko azaki négligé. Pas ya Madame Belleville. Mutu lokola saki ya mungwa. Nani wana? Zuma. Libandi choko Zuma nzoto makasi choko eboyi nzoto. Ete lisa kaka libandi. Ako négligé Richard Mukoko. Richard abelaki. Ya Richard akufi na crise. Abeli yarite. Abeli te. Mais Zuma lobi ba négligé a contribué à makasi na bela production. Wana Zuma. Ya mingi na SB ba pesi yenini. Zuma a contribué mingi na SB ba pesi yenini ba pesi ka ba vitamine vimbisa matama. Ben oui. Tika boy. Oui. O mona te matama de ko lokwa ya ba rezi. Te akomi pena munene. Matama ezo ko lokwa ba rezi. Mobala taille. Abwa ka bassin. Maya mibali. Yango comme c'est munene. Maya mibali comme ça bango nyonso ba deux fois. Oh. Bango nyonso ko longola mutu te ba deux fois. Zuma comment deux fois. Tu lokola Zuma. Ozwa na solution ya foyer te. Na lelo mwasi mokati suki kokata babuki na bapenki po bango balia na ndaku Zuma peza Zuma ndenga zana za mutu kovanda dénigrer bat Zuma Belleville kandi apesa mbonga bala mwasa bala ina sala bibembe Zuma sisa makoko na sala bibembe abala mwasi na sala bibembe abala mwasi na sala bibembe Madame Belleville apesa ki mbonga ki kosala ya mwasi projet abala mwasi na sala bibembe Zuma choko tina bebe koso makolo vert aya sakana batuna ero mobali ya choko nzoto zei na okena ewapi na okena mobali ya choko nzoto vert na okena ewapi aya olobake Richard azaki négligé si déjà sunga nani mais si la sunga nani si la na matanga papa ba ya lula contribuer combien si la na matanga papa ba ya lula contribuer wana zotu na nani wana zotu na Zuma na tuna Zuma na matanga papa ba ya lula si la contribuer combien na matanga ya munoko oyo eza munoko lokwa nzunga ma famille ya baboloko ko makolo lokwa pourquoi nyati mungwa si la contribuer qui combien mais Mbondo pas négligé Mbondo ye wana koma une église si la contribuer combien ibutu yeyo ntela ibutu place à revendre des athées soit disant près l'autre akina mwasi na est mobile na l'ouest place à revendre des athées si la salle bango nini maman passe si la salle bango nini si la salle boyoka soni bayoka so oyebi ya gérer lobby na vandi na tali Madame Belleville Madame Belleville azamu ta félicité donc Zuma peso aye a filmer Belleville surtout hier Zuma presque bango nyonso a pesa cameraman bango nyonso a pesa cameraman copie watezali copie wateza comme na manga copie watezali mame embadi copie wateza c'est ko tala entre Sila na Belleville na za star biso to filmer Sila te ba filmer Belleville to tala na za star ya Nathalie Belleville lobby te obike Belleville lobby akota tina kata morgue tamba mbombe papa na biso Richard akoti tina kata morgue Belleville boyi komata na mutu ka banda selemba utina morgue sana ba bianka ba kotambola makolo te na ba dipine mais mama Belleville mata ngomba na makolo boyi komata na mutu pona bolingo ya frère na ye bazo benga bandeko ya papa Richard ba kota morgue ba okoka te muta koti na kata morgue mama Belleville na papa na biso Gelor Kimbimbi
Mais tu as un respect ya ndeko mais comment tina moi si lokola bolokoko wa botina mobala batu ya veni moko Écoute, c'est na âge na yeba o senteye na âge na ero nenga zana ba problème sérieux faut salisa chirurgie ya mutu faut salisa chirurgie ya munoko munoko lokwa nzunga ma famille faut salisa chirurgie ya makolo tala likolo kwa pourquoi nyati mungwa moi si bobimbala taille 55 na likolo aya osakana ba moi si bobimbala ta ba roba maputa bizo bazo ba bwaki lipeka moko na ero obimi mupepe oya ochamu nako yo bolokoko yo lakisa biso tata mwana azana veni na bango yo bolokoko yo lakisa biso tata mwana azana veni yo bakunda tata na ona cercueil ya nyongo si déjà bosilisa monga si ya nyongo cercueil bosilisa monga nyongo cercueil yo bolokoko yo munoko lokwa njunga ma famille mutu lokwa ye bakunda na nini na cercueil ya nini na cercueil ya nyongo siko tant zuma zo bake ba négliger ki Richard Mukoko bolokoko elle parle au nom de Sila tata ya bolokoko akufa si c'est le monga cercueil Tabaolo ke Belvin ndoki zundoki liboso eza zuma ndoki comment c'est possible yo mo mkola libala no miloki olo bala na salle de fête ke bala na salle de na miloki zuma te yemo ko miloki yemo ko ndoki na minute opération péché mama bazuma na maya kam oyebi mikolo mbula ezobeta mikonos mama baka ya bazuma zola na bangolo na bamunganza na kati ya ndako ndoki liboso ye comment c'est possible te yalo ba mama biso ndala la esika mabe soit disant na ke filmer yo ndako mama bazuma na maya kalamu na filmer yango yemo ko ndoki liboso mama biso la ata ba voisin na se mbongo oya ochela choko so akanisa ngo un mois 2 mois mama bango zo ndako tunakota bien mbongo ozo alonga kote ba dindaka olongoli mama bango na maya kalamu o ala na milanya ya plastique siko lelo chose étonnant na ba ndeko to ebaki ba comédien pe na boy bakomi kozwa caméra à bout portant ko finga madame Belleville na likambo oyo lokwa bango to occuper bango te ba nani ba sans esprit bayiba bango mais ozomona teke bazo niquer ba carrière na bango baza banani ba biloko te mususu azo dénigrer $100 ya salaire papa mususu abima bana awuti bana mikonga ayeli mete azonga na 15,000 na ndako manière ya koma bakili non ba poser na Cameroun na cité fille attaché de presse à la lycée te ya lycée périque ngo batselanga attaché de presse à $100 na baxelioté bien que vous bonne ko landa n'importe comment bena na makamu mama ngana travail bana bali lobby yo salaire ya $100 o dénigrer ba journalier bazo a combien na Congo gadi wana salaki azoka $100 gadi wana salaki anazaki $100 abosa ndenga bana olila batia na film abosa ni makamuno so film vidéo pe télé nanga ezabo eza radio te eza TV eza vidéo nyonso to ko sala o nyonso na olobe ko tikala awa un jour na sala bêtise et ko bima mais pourquoi lelo na ba ndeko to ebaki lem susu ba osa ba théâtre bango tel que nga kamora chaque fois fâché azaka na nini pona madame Belleville aya koloba makamo ya bongo et pourtant fâché bana mususu ba petit mususu ba ye na théâtre o ba ye na sima na ye na ye ba raté na makambo nyonso bango tout babimi pour insulter madame Belleville ye ba fois yo ka soni nzoto makasi lokwa likasu ye nzoto makasi lokwa likasu nzoto makasi lokwa nani mabele o ya pembe bimi bato bazoliaka nzoto makasi le chèque ba comédien wani argile ye fâché wana mabele mabele o ya pembe basa zemba liaka mabele wana makasi wana ya pembe bimi nzoto lokwa ya fâché tozonga non Simon yo bete nga lisolo eloko nga na ngoti nga na bijou te na lisseur te je m'en fous nga kingela chantier mutu te na vie nga lala na chantier te yo mto uti na via boy lelo pozi muke yo koloba na mutu yo mto uti na via boy na misère ya boyola na chantier ozo mami tanda ya fufu et puis somba somoto somba maïs yo okoloba nanga yo koloba nanga na millionnaire te na benya nanga na luxe te na partager ba galère mais na lala na traverser ba galère plutôt mais na lala na chantier mutu te pona kenge la ba pesa ngango na mawa fia la na chantier yo koloba nanga likambu lelo yo betanga so a bijou na kena bijou api nga na complexe matériel te il faut qu'on beta so nango sutukela nango poser na 12 heures
nga mama biso ntango olongwa Congo okende atikelanga bachenete ni tout natikala ola tata moko te mwana soki mama biso akende États-Unis moto amemango nga olingaka bijou te nga mpona koma olata babilo adoré ça va faire à peine 10 ans oyebi 10 ans mpo ani mpo moto aliboso ofengango mobali na nga moto aliboso ofenga babilo adoré nango mpe toyesoa bijou te or te doré nga na nota ka biloko en argent ou bien babiloko fait en bois bafantaisie na bando olinga bilo adoré te nga nati bilo adoré ka ya peine ya 10 ans soki to doré na ndo ata te bo bijou non ça na bijou ni donc ça dit que nous avons un complexe mais on a mis toi battre yo bete un soit lycée on a périque on a besoin de lycée yo na ki kuku no banda vanda chantier wana yo zanga ki nini yo na tangelo biloko yo banda zanga na ndako wana yo bete soit lycée périque abi kuba o tiena muto eloko yo tiena muto zanga na lycée te pe odana eloko yo tiena na muto oyo quand des bien te bon aux zanga na lycée et puis qui est obligé d'abord d'avoir un lisseur chez lui à la maison? Pendant qu'il y a des salons de coiffure, qui a besoin de ça? Qui? Et dans le bateau, c'est pas parce qu'ils ont manqué d'argent. Et regarde, c'est-à-dire, au vent de l'ouké, au film, au monité, au bétal soit lycée. Yo zane loko yo ko finga mutu yo. Yo mona oza insulte. Yo moko. Otambola mabe, wa mbongo mabe, olobaka mabe, wa pe biente. Chifoni chibi. Yo zane loko yo ko finga mutu. Yo mimi talako na kosio ozana insulte yo mona so yo ozana lifingi yo ke finga mutu yo babe mimi akeba a obeta yo a osala soni a osala ngopo a sauvage a osala ngopo a mosenzi ba osalo critique professionnelle yo yana ba sentiment ya citocherie ya balabala de la rue yo kase komelanga te obanda oloba na bato bino motika bana na baloba na bino ngai kutu bakomeka na nga te nga so omeki na ngo omona tozonga non Simon fashe nzoto ekuba choko erata choko ezwaka na nzoto te mutu lokwa fashe ewa koko vanda dénigrer bato mu viola moko boy violeur moko boy sans esprit moko boy likolo kilo ya théâtre ba fendi lelo ba na ba poto ba raisi ba yena sima na ba na ba poto ye likolo kilo mukala ba na basi lelo mutu ka fâché ayebi chemise tala ta ba t-shirt ya ba $5 na matete aya lo ba na batu nini fâché aya lo ba na batu nini nzoto ekuba lokwa likembe boyo tela ya lo ba na batu ndelo kwa neti nini moi mobali wa koka otemisa moi c'était un bon tonton comme yende ngami lo ba bon tonton nzoto makase kuba bongo aza marté ba kolete abeka kabalete asala sport monte boni nzoto kuba makase bo ya anata otemisa moi mo se solo lo kwanga na bwa kama bo otemisa linga ye atemisote na parole ni na liloba ni na solo ya ayebi o jouer bango na zuma ba les chèques ba comédien lokwa mutu lokwa fâché yo violeur o fo vana kimia kanga munoko mobali oya sans esprit kangaka munoko solo tala penza fendi sikoyo yo fo kanga munoko vani pe otala rais otala président Gabana fo kangaka munoko yo fâché yo oyebi mo pe bolamu ezaka zoba banda madame Belleville so bolamu madame Belleville kasi bolamu na ye na matanga papa Richard yango lelo fingisi ye ate fingisi ye biso eloko o toza fier nango famille ya Richard ba bénir madame Belleville famille ya papa Richard lobi bazangi maloba koloba ba manke ba moya sila za mboka te ata za na mboka nda osani akabaka ya kabola mawana batu bazuma baloba akabaka za mutema malamu zuma banda koma na SB ali ya combien
donc siko bopekisa ki ende a filmer ya no filmer madame Belleville ayaki na tetites ndenge ayaki pe na projet ayaki na projet moko boye parce que ngane na za boye ngana za matalana te en fait ngana milinga kanga moko makasi ngaso na monisi la na osala l'agitation te ngana monisi la ngana mona sila na sala l'agitation sila boy na mona ina sala l'agitation sila vandi boy aza nani o filmer te no filmer te parce que ngana to ndenge moko ngana to ndenge moko ngana te place mo boye donc ba ba za mité makasi nenga na filmer madame Belleville ba yebi ke Belleville za superstar ah bon oui ba mitema makasi pe baza ba courageux na donc ite tu abane ko chawana ya bande ko filmer ne madame Belleville tinenga ba ya prince oye biseke ko filmer te ya o filmer ka madame Belleville so tali vidéo no mona te ke madame Belleville o zoomer mais papa je lobi bino bo komisi matanga ya famille bota lelo boko mo bengala batu na matanga balobi si la kufela papa na ye makambo etikala ko zala d'abord biso to komisa matanga ya famille bota te papa Richard aza comédien pour tout le monde a joué partout aza membre ya Belarte ana Belleville TV te aza acteur comme tout le monde ana droit que jouer partout et c'est quand on ya lingi et là quand on insister papa Richard a muta désordre te to peki si muto ya matanga te mais muto a finga ka Belleville a filmé Belleville te le problème c'est ça mais oui et comme il est bon problème est zande donc finga Belleville ko filmer ata makambo eza nango ya makambo ya Belleville te filmer yende kaka ko filmer te filmer batu na yo eza devoir ya a filmer batu na yo makambo ba komisa bongo mona te comme on est to koma mutema mabe to koma mutema mabe te biso siko photo koma bongo poto yebisa bongo ke bango kuna ba biloko te bana matière te bana star te sikoyo ba injire bandi ya kofinga madame Belleville na niveau oyo au moment où madame Belleville alakisi geste moko boye lelo alakisi ki mutema malamu na yeme tomoni ye moko pe MK Mireille na otanga komone banda lobi abandaki ba live et lelo kofinga na kofinga azofinga madame Belleville yeno ndenga zana no matisa mobile ne miniature yo Mireille na ko mata mobile ne miniature yo soki MK oza taille lo kwa de wa taille lo kwa sila taille lo kwa Miss Lolo tala ba o mama na bino na mamu teke makolo misisa oyo comparer na Belleville ayo lo ba peke na moni Belleville ngo avandi kuna kwa mama koko mo boy na ko balata ki Belleville aze éprouvé alobi bongo oui MK lobi bongo ye MK mtalobi bongo avant l'émission oya salina mwana na ya deux fois wana nani comment nani sasa oh donc longwande to bengana ki ebongo sasa boye ki kokota na lupango déjà zo banga yebike yebe to ko bengana ye sasa tikala libanda tant to bengana ya kokuta ba ko sala émission à la con mais c'est comme si comme ko rejoindre na makanisi c'est comme si c'est le mot ba préparer ki yango et ça préparer parce que yele la ki asoki ozaki pe wana olingo pekisa ye ayeli ka maman na Belleville pour azuma ka Belleville na makolo ayo sala la Belleville analyse mais au fin à Belleville au filmer pourquoi parce que matanga eza ya mutu na so zela soki groupe ya Belleville ndenge Belleville avanda ki wana babimi na bango bakei matanga te bata au filmer pe na matanga bazaki mama bana ya Richard bazalaki te mutazaki wana leki ya papa Richard na mwana ya papa Richard ba osala réunion CG ba kele po ba kwamba mbomeye moyen ba filmer zate kuna bazaki ba ya Marina laba ba papa Serge ba to yo bazaki wana ya koko filmer ba sikolo ba pekisaki kuna ya ene o filmer madame Belleville oui tant ba pekisi madame Belleville bazaki wana tant ba o pekisa ya o zoomer ne ya prince télé makina kit abise ko zoomer te ko filmer te ba o filmer yo télé maki bino na dipi na po bisa ye bo menacer ya prince o pekisa a boya ya prince mimoni ke na moi mobali moi na sana ye bebe zate nda telemisa ki dipine tango dipina o yebisa o lingo yo katenga na telemi na ye na kati ye video mais ba lobi abude bino mabe na ako bude biso ngoto bimise libanda abude biso na sima ko bude to bimise libanda o senga biso pardon to tindika bima libanda to bosko mundo kwa zo chana internet wana fo lo ba ke ba bimise nga libanda ba supprimer nga vidéo wana ayebi système o asala na téléphone abomba ki vidéo wana mais o ezaki na téléphone to lakisa keke toza belombe biso to ba soldat ya Belleville soko meki donc désormais au fin à Belleville au filmer Belleville désormais au fin à Belleville au filmer Belleville mais Belleville na matanga ya papa ya sila ba bengana mutute nana mona te ndenge tandresa bano abengana Blandine Mafuta nana mona te
ezala base na bango basalaki ya lokuta mais bato nyonso batalaki ezalaki base si lazalaki wapi waya oyebisa tendance ke oyo eza matanga ya papa na nga être cher eza place osala base te eza matanga ya papa na nga tendresse abengana bato na matanga ya papa basila bato balobela ngo te biso tokipa ngo kutu te po tokipa bango te totala bango te ba biloko te bazanga matière bana eloko malonga te mama na bango le chete. Ah bon? Tokipa bango te tendresse abengana Blandine Mafuta awa na matanga ya papa biso d'être force paix à son âme tendresse azwa courage alobi entel ba oya matanga na te mais jour veiller morto la kima ye kolo matanga akima kabiso sika boy akima biso mona biso libanda papa yo mais wana président na yet papa bano bakanela nga babeta nga babomanga to kota na salle wana 19h akena expliquer papa dit totelemi na balabala o menacer je t'aime olobako je t'aime ayesi na kobeta yo ngai Bianca Dipine Samigra bacaméraman bezodi bozalaki wana tozalaki wana touti kauka touti otourne siko to wana siko tendance azo menacer je t'aime o menacer ma je t'aime biso na ngambu wana baona ngambu okoto ayoki ka voix ya Dipine na ngambu na je t'aime tant to katisi boy tendance à la Pérez akauka au moins le président de la République donc mon nom va tchana ba TV là za ba pamba non ils sont débit à 0 to kangi cette tendresse mon nom qu'on a jour matin à 0 à côté na salité bon deuxième Tito Bima 3-0 à côté 3-0 kutu to côté 3-0 première mutu to bengana mwana na soki mwasi ya nani comme na soki ya bishop to bengana ina kauka mbua to bengana na kauka lokwa mbwa deuxième to yoko kangisa tendresse munoko na matanga Delta Force na maya kalamu to kota na salle depuis 19 donc 3-0 famille bote mené 3-0 oui to kota depuis 19 to 21 tendresse tika la libanda kota na salité to yoko bengana insensé au individu au mwasi ya solo o mwasi ya solo mapeka mwasi azanga forme matama lokwa batie formol MK auto bengani elobi o senga biso ba pardon yinga zana koko bota ngati mama mukolo menga ina katisi video MK ko bota oui aza lelo te baza ba génération basila akoko siko ye mama mukolo bongo mukala ya muninga no mwasi bwana ye génération moko ozwana nuswa ko vandisa sila koma ba film bien oya koloba pe soka ezaki mams yo moni Belleville ndenga za omona ki Belleville beauté naturelle ndenga za sila oya matanga sa poutre na nelongi olati ba rouge lokolo ucho osoma ngona louvois oyela batu oza taille lokola miss lolo taille lokwa sila bo sakana batu mutu lokwa kalimo zo bakana komba Belleville mais bo pesier makambu to pesier makambu te azande insensé parce que acte o biso to posa kiso ezaki nga na sagesse nanga na mayele nanga na éducation nanga place o nga na keiba imilienga na loba te lote na okanga monoko on va bien s'appeler vidéo te on va bien s'appeler vidéo te tellement zazoba bazana matière te insensé moko boye moi ça solo mapeka mais to moni Zuma lobi ya Richard Mukoko azaki négligé pas ya madame Belleville mutu lokola saki ya mungwa nani wana Zuma libandi choko Zuma nzoto makasi choko eboyi nzoto etelisa kaka libandi ako négliger Richard Mukoko Richard abelaki ya Richard akufi na crise abeli mais Zuma lobi ba négliger a contribuer à makasi na bela production wana Zuma mingi na SB ba pesi yenini Zuma a contribué mingi na SB ba pesi yenini ba pesi ka ba vitamine vimbisa matama ben oui tika boy oui au moins te matama de ko lokwa ya ba rezi te akomi pena munene matama ezo ko lokwa ba rezi mobala taille abwa ka bassin maya mibali yango comme c'est munene maya mibali comme ça bango nyonso ba deux fois bango nyonso kolongola mutu te ba deux fois Zuma comme deux fois mutu lokola Zuma ozwa na solution ya foyer te na lelo mwasi mokati suki kokata babuki na bapenki po bango balia na ndaku Zuma peza Zuma ndenga zana za mutu kovanda dénigrer bato Zuma Belleville kandi apesa ye mbongo bala mwasa bala ye na sala bibembe Zuma sisa makolo na sala bibembe abala mwasi na sala bibembe abala mwasi na sala bibembe madame Belleville apesa ki mbongo akikosala ya mwasi projet abala mwasi na sala bibembe Zuma choko tina bebe koso makolo vert aya sakana batuna ero mobali ya choko nzoto zei na okena ye wapi na okena mobali ya choko nzoto vert na okena ye wapi aya olobake Richard azaki négligé si déjà sunga nani mais si la sunga nani si la na matanga papa ba ya lula contribuer combien si la na matanga papa ba ya lula contribuer wana zotu na nani wana zotu na Zuma
na tuna zuma na matanga papa ba ya lule si la contribuer combien na matanga ya munoko oyo eza munoko lokwa nzunga ma famille ba boloko ko makolo lokwa pourquoi niati mungwa si la contribuer qui combien mais mondo pas à négliger mbondo ye wana koma une église si la contribuer combien ibutu ye yo ntela ibutu place à revendre des athées soit disant après l'autre qui na moi si na est mobile na l'ouest place à revendre des athées si la salle le bangonine ouais maman passe si la salle le bangonine si la salle boyoka soni bayoka so oyebi Algérie lobby na vandi na tali madame Belvite madame Belvite azam ta félicité donc Zouma peut soit hier a filmé Belvite surtout hier Zouma presque bango nyonso a film après sa caméraman bango nyonso après sa caméraman copie wa tezali copie wa teza comme na manga copie wa tezali mame embadi copie wa teza ko totala entre Sila na Belvite na za star biso to filmer Sila te ba filmer Belvite totala na za star ya Nathalie Belleville lobby te obi ke Belleville lobby akota tina kata morgue ta ba mbombe papa na biso Richard akoti tina kata morgue Belleville boyi komata na mutu ka banda selemba utina morgue sana ba bianka ba kotambola makolo te na ba dipine mais mama Belleville mata ngomba na makolo boyi komata na mutu pona bolingo ya frère na ye bazo benga bandeko ya papa Richard ba kota morgue ba okoka te muta koti na kata morgue mama Belleville na papa na biso Gelor Kimbimbi siko pourquoi lamu ya mutu et pour la rater siko mutu asali makaba bongo zoloba pourquoi lelo bazo finga e bazo bakangie ndoki pourquoi tous les insultes naba mi ba lokwa bazuma bazo ya ko finga Belville à bout porto ngamu ko na koloba na tele mabwena na sala makambo bino bosala ka pa esila pona Belville. En tout cas monsieur Google a retourné je vois tous les miniatures sont toujours papa koluta famille bota. Mais tout ça a respect ya ndeko mais comment tina moi si lokola bolokoko wa botina mobala batu ya veni moko yekutu sena âge na yeba o senteye na âge na ero nenga zana ba problème sérieux faut salisa chirurgie ya mutu faut salisa chirurgie ya munoko munoko lokwa nzunga ma famille faut salisa chirurgie ya makolo tala likolo kwa pourquoi nyati mungwa moi si bobimba ta taille 55 na likolo aya osakana ba moi si mobimba la ta ba roba maputa bizo bazo ba bwaki lipeka moko na ero obimi mu pepe oya ochamu nako yo bolokoko yo lakisa biso tata mwana azana veni na bango yo bolokoko yo lakisa biso tata mwana azana veni bakunda tata na ona cercueil ya nyongo si déjà bosilisa monga si ya nyongo cercueil bosisa monga nyongo cercueil yo bolokoko yo munoko lokwa njunga ma famille mutu lokwa ye bakunda na nini na cercueil ya nini na cercueil ya nyongo siko tant Zouma zo bake ba négliger ki Richard Mukoko bolokoko elle parle au nom de Sila tata ya bolokoko akufa si c'est le monga cercueil ta ba lo ke Belville ndoki zundo ke liboso eza Zouma ndoki comment c'est possible yo mo mkola libala no miloki olo bala na salle de fête ke bala na salle de na miloki Zouma te yemoko miloki yemoko ndoki na minute opération péché mama bazuma na maya kam oyebi mikolo mbula ezobeta mikono mama baka ya bazuma zola na bangolo na bamonganza na kati ndaku ndoki ya liboso ye comment c'est possible ya ba mama biso ndala la esika mabe soit disant na ke filmer yo ndako mama bazuma na maya kalamu na filmer yango yemoko ndoki ya liboso mama biso la ata ba voisin na se mbongo oya ochela choko so akanisa ngo 1 mois 2 mois mama bango azwanda kutuna kota bien mbongo ozuma alonga kote ba dindaka olongoli mama bango na maya kalamu o ala na milanya ya plastique siko lelo chose étonnant na ba ndeko to ebaki ba comédien puis na boy bakomi kozwa caméra à bout portant ko finga madame Belleville na likambo oyo lokwa bango to occuper bango te ba nani ba sans esprit bayiba bango makolo mais ozomona teke bazo niquer ba carrière na bango baza banani ba biloko te mususu azo dénigrer $100 ya salaire papa mususu abima bana awuti bana mikonga ayeni mete azonga na 15,000 na ndako poka bana balia lobby yo salaire ya $100 o dénigrer ba journalier bazo a combien na Congo gadi wana salaki azoka $100 gadi wana salaki na zaki $100 abosa ndenga bana oli la bacha na filme abosa ni makamuno so fini vidéo pe télé ndenge ezabo eza radio te eza TV eza vidéo nyonso to kosala o nyonso na olobe kotikala awa un jour na sala bêtise et kobima mais pourquoi lelo na ba ndeko to eba ki lem susu ba osala ba théâtre bango tel que nga kamera chaque fois fâché azakana nini pona madame Belleville ay koloba makambo ya bongo et pourtant fâché
bana mususu petit mususu baye na théâtre o baye na sima na ye naye baraté na makambo nyonso bango tout babimi pour insulter madame Belleville. Yeba fois yo ka soni nzoto makasi lokwa likasu. Ye nzoto makasi lokwa likasu. Nzoto makasi lokwa nani mabele o ya pembe bimi bato bazoliaka. Nzoto makasi le sheka ba comédien. Wani Argile. Ye fâché wana mabele. Mabele o ya pembe basa zembaliaka mabele wana makasi wana ya pembe bimi. Nzoto lokwa ya fâché. Fâché nzoto ekuba choko erata choko ezwaka na nzoto te. Mutu lokwa fâché wa koko vanda dénigrer bato. Mu viola moko boy. Violeur moko boy. Sans esprit moko boy. Likolo kilo ya théâtre. Ba fendi lelo ba na ba poto, ba raisi ba ye na sima na ye ba na ba poto. Ye likolo kilo mu kalaba na basi lelo. Mutu lokwa fâché ayebi chemise tala ta ba t-shirt ya ba $5 na matete. Aya loba na batu nini? Fâché ya loba na batu nini? Nzoto ekuba lokwa likembe boyo tela. Ya loba na batu ndelo kwa neti nini? Moi mobali wako ka otemisa moi si te est bon tonton comme yende ngami loba bon tonton nzoto makase kuba bongo aza marté ba kolete abeka kabalete asala sport monte boni nzoto kuba makase bo ya ana ta otemisa moi mo se solo lo kwanga na bwa kama bo otemisa linga ye atemisote na parole ni na liloba ni mo solo mo solo na parole ni na liloba nini ne loko nini faut beta matolo pour vivre. Dans tout ça comédien nyonso ba se retrouver ba longa ba okoma na ba ville ba okoma na web ti lelo azaka na paka juma ya ngiringi kuna na sekota violer laka ya sakana ba tfashe za nani likolo kilo ye pending azana fo vanda atala exaucer atala exaucer atala ba tegra bano ba ye sima awa bano vitesse ba ozo ba trophée bano ba okende ba voyage ba contrat fasha sala déjà nini Facha sala nini na théâtre yebi o jouer bango na zuma ba l'échec ba comédien loko mutu loko faché yo violeur fo vanda kimia kanga munoko mobali ya sans esprit kanga munoko so tala penza fendi sikoyo yo fo kanga munoko vani ba otala rais otala président Gabana fo kanga munoko yo faché yo oyebi mo pe bolamu ezaka zoba banda madame Belleville so bolamu madame Belleville kasi bolamu na ye na matanga papa Richard yango lelo fingisi ate fingisi biso eloko o toza fier nango famille ya Richard ba o bénir madame Belleville famille ya papa Richard lobi bazangi maloba ko loba ba manke ba moya si la za mboka te ata za na mboka nda osani akabaka ya kabola mawana batu bazuma baloba akabaka za mutema malamu zuma banda koma na SB alia combien na ba rage nyonso ya kana ya aliaje yo yeke na ndanga za zuma za jaloux ya moura zuma za jaloux ya moura aza jaloux ya lekechu boyo kana jalousie te po bino nyonso bakabela bino te tika boy bakabela bango te si la kabela zuma te akabela lekechu te akabela moura te akabaka te pe loko na lingana loba boni Michou zwa kiti vanda toi na matanga ya Michou fois zwa kiti vanda Michou carrière na yo ezoke na kokufa malgré po yebi no jouer te Michou carrière ke na kokufa comment c'est possible lisanga ya ben insensé oyo ngande na zabonde baboko linga bayebisinga baloba na ngaki ennemi ya mama aza ennemi na ngate akokoma ennemi na nga soki mama na mama o ba oswana bana mama o ba yokokota nga pe fona kotela mama na nga wana to komi benemi mais tant que mama na mama o ba swana te ba beba na lelo to yebite biso pe bana faut garder silence boni benemi ya sila nyoso ba komisa ba benemi ya Michou ba komisa ba benemi ya Michou poani ba ko sila matozaka awa ya to kufi na nteto ape ba aveugle te mato ipeza ko kangate nyonso ozo etozo sala tous ces pays ici bas ce qu'on a vandi awa na yeli mwana na emika zozoliko emika imbécile Mireille emika mwasi ya salité emika mamu kolo likolo kilo na internet oyebani kutu te olongo yo sa matala na matanga pa Richard na benga na kiyo na nko mais abandi pe ki chroniquer kala mingi tawa abosani ndenga bana obondela bondo pese makamu tala tu bana ngo oyo boloko ko wana okelela na tonto yam sima pese makamu lelo boloko ko makolo yo fera vozwa ta ya chirurgie est-ce que yé boloko alata kola alata pardon boloko ko yozo finga madame Belleville
oyebi famille na yo famille ya tata na bauta ko bengo na kombo boloko kwana ndenge bazo finga bango bino boyoka kate boloko bauta ko pekso be mission wa afama ma bazemi no ba sentaki na mobala quartier mobala bato botolia olingi to ke ko so na mwana mwasi wana to funda yo pa mwana mwasi na bovana kana veni moko bopesa na mbote oboti na mobali na ye est ce que ba boloko ko bino boza bato yo fani pe na mkiti oyo ko finga belle vie o aza modèle basila maka ba eloko te ba papa ba eloko te basila maka belle vie nanu aleki mama tout ça c'est à cause de Sila. C'est à cause de Sila. Tout ça c'est à cause de Sila. Lobby ba roya Sila Sila ba ndoko ko encourager bango. C'est à cause de Sila. Belle vie aleki mama na bino Sila. Alors kata makolo ndambu ba kisa ma soso na bino. Merci to suki sia. Akata makolo ndambu. To silisi. Yo mwana oyo. MK. Ngana oyelo be pizo. Azosaka ba live, azosaka ba. MK oza eloko te omoni Belleville na naturel na yonde oza taille loko ade. Oh eza ba te, MK za ba charge na ngate. Ba charge bo molema. Anda ko landa nga ngate meke na ndomona journaliste ngo pe mwindu boye kolata pe malonga te. Acha choko. Akoma pembe. Kolata malonga te. Nabi kolata malonga te. Aoya ko chao mo kuya na émission. Akoma ko kanga mana bo molema. Vraiment. Mwana oyo MK munoko lokolo zo benga pichu yo po vanda wana loba na abenga nini munoko ezelo kwa obenga pichu yepe muntu akovanda baloloba na bato yo penzo ko vanda bino na baboloko ko bondo loba na bato ben sensé oyo ba femme sa valeur na société na ko matisa mobali no miniature. Ah bon? Oh, je te jure. To sugisia. Yena komba Belleville. To sugisia. Ngana oyeso ngana komba Belleville na yaka mabe na ko matisa mobali ne miniature. Yo MK imbécile. MK imbécile. Ezalambala suka MK imbécile. Imbécile. Voilà, tout ça. Soko za moi sa tembe ya ko filmer sous Belleville. Na bimisa que libanda muke na supprimer. Et puis la série continue. Boyoka sikoyo. Il est interdit de tout le monde. Ba pexi bino matanga te. Ouais, o ka finga Belleville. Yaka matanga sala no makamno soko sala. Mais soki omoni elongi ya Belleville obo finga. Il y a si les leki ya Belleville ko filmer yete parce que filmer les places to créer bitumba na désordre ngana yebi ba cameraman na ba chaîne nyoso d'ailleurs ngamo na osala na yebi de ya filmaka kilelo na yebi intel a filmaka TV pam na yebi wa filmaka boy na ko sala lecture ba cameraman na bino siko na minute nde to pesi bango défi wana ba filmer Belleville parce que Belleville l'équipe maman na bango makamba parce que ko sala réunion ba bonde la sila ya matanga po ba filmer so ba bonde li eteli kona bo bonde la sila ya akoya akoya bonde la sila akoya te parce que bike akobima zozo akobima zozo affrontement modèle ya koka affrontement na koka ngoto kwa na taso piquer crise akoka ngote défi za sila ya matanga sila ya matanga Richard Mukoko akufi azako tala bafana poto babakuk boyebisa sila ya matanga boyebisa ba sila ya matanga affrontement pena na Belleville ya matanga tota la place monoko ekokanga mabino na ye moko ayebi ke ya makambu te devant Belleville. Voilà, je crois bien touti likolo toko silisa na bambote to na mode la fait. Lelo vraiment mbote ezate na olobaka mwana na MK individu wana insensé wana oyo linga beta mwana na linga na beta ona kataki video to supprima ki video comme senga biso pardon na ba Bianca zanga na ba teva yeko loba makamusu na de teva yeko loba makamusu na mwana na sasa bimaka mai na sima bosilama be épisode ezali. Voilà. Bosilama penza yo kanisi yo rozwa actualité rozwa makambu na komba Belleville yo MK yo moi ça zanga forme atai lokwa mama bino masoso. Voilà. Na ezambala suka. Voilà, merci beaucoup na bande konyo so bolandi biso so moni toke likolo boye parce que trop c'est trop. Toke likolo trop c'est trop Belleville aza zoba ya mutute. A toi aza boele ya mutute. Comment na ba idiot na ba idiot baso ba lekela tango lokwa ba tendresse, lokola ba yagola, lokola ba o mususu bolokoko, bazo avana kit bazo tanga kombo ya Belleville. Et c'est comme ces obimisa biso moni famille bota to aki kimia na pesi bino défi. Zuma sans amobali. Yaka matanga ya filmer Belleville. Non, c'est pelisa public. Moi, c'est pelisa public. Nako beta bino na omoninga na la pat na la kaka na obeta mura.
mais atindaka baviene mo basengele pardon à l'époque wana kuta ye makambo te na baka na kobeta muwa donc oyo aza mobali bakata ye ngenga to aza mwasi amonaka basanza ya kofilme belle vie bafilme mpenza belle vie bozanga soni ozofinga belle vie ozoya kofilme nga na kofilme sila ndenge jamais aza nando a niveau moko aza Nicki Minaj anani na mboko asala aza Whitney Johnson filme nini atika asala etikala historique anani gitakataka lingomba mpenza tokonia te lokwanga boni boloko donc bazobenga biso bazopekisa biso balongisaka biso bavideo boyino bazosepela bolokoko munoko lokola ngulu. Voilà. Merci beaucoup na bino tout bolandaki biso. Merci beaucoup na Nana Lukoji Muluba Delix. Nana tout molio Nana Lukoji. Pesanga matière. Nana Lukoji Muluba Delix. Maman Pasteur Titi la source. Na peso bambote belé. Na bo sanité bela dinganga. Moi c'est mwindu camarade nanga moko. Famille bota ya sir. En tout cas. Bela dinganga. Bambote ne belé. Yebiselanga maître junior. Nangina ba maître junior mukuna. Wana kuna. Pese na mote na maître Serge Lukemba oni britannique Kouéate mwana matete ya solo maître Serge Lukemba ba famille bota en tout cas bino momoni makamyo so eleka Ah ouais soki muta fingeli yo mama na o Emmanuel Chadari aloba soki muta fingeli yo mama na yo Emmanuel Chadari aloba yo pe fingela ye mama na ye a bon attendeur sali bye bye sali